awa eza référence ya bamanzele bamanzele nganda Monique référence ya bamanzele donc mutu tu oyo eza mokonzi eza nani ayebi ke na nazwa bodo moko mpe na nzele ya bato ya mangala banini vo na Monique vamos chegar ainda no Monique aí tem boi de mulher vamos ainda aí donc eza référence moko boye et puis eza icône bon Dev nayebi te okoyebisanga na monde bar nini ezala ya bapaster na monde entier bato nyonso bozoyokanga monde entier Dev okoexplike nga bar nini oyo basala na monde eza ya bapaster baka bapaster so ezalaka te donc ezalaka biso bato babalabala lokola ba David Wembe lokola biso badona baby lokola bato nyonso wana ozoloba eyateke ndenge asala bar abombaka bandumba non soko obika bomba bana basi bandumba bongo bana mbala bomba baza bana bapede non abomba bapede te abomba mutu tout po aza mama social donc bakobenga ye dona Monica mama social Coca-Cola gaz na gaz donc c'est-à-dire aza mama ya tout le monde oya leka te même ba musicien ba pasteur biso bata balabala ba shege banani donc c'est que ozalaka na monde te soko ozalaka na monde donc il fallait leka pas dona Monica ba vertébré ba pitbull donc c'est-à-dire ba femme libre okaka non ndenge valeur wana pour eleki teke bato basusu banoko ya bayeka no kindumba non baye osepela mibali nde baministre bakomanda bazoya au boulevard des stars te mama wana mpo na ngai mokili ebele azala kisi mpena mpo nani balata mokili balobeni Monique amta bakisi bata mokili mais ngai navandi pendant 20 ans nayebata litisi te nayebi 4 fois de la Monica ewembe yo yebi dona oyo eza masola balabala ewembe talaka bato baba ne bo meva likolo na ba 6 comprendre basi wana nabuti wana mama Monique mama wana alakisaka mwana nga osimeloka monuti Maman Monique Aza, c'est une école en fait. C'est une école. Maman Monique. C'est une école. Au bateau, faut pas étudier. Na évité de son vivant, muke on a ébagi, c'est na yoka mutumoko et ça soit na dona. Na ébi la maman bonté. Mère azaki pena social na mututwa, yé pena un esprit tende tout le monde a bateau msota msoso ayebani asala combo. So pusani pembeni na ye tamso po solisa yo apeso confiance babudu mera na ene mama babudu ana te mera na yambaka mutu nyonso so kako ya ta jour a liboso ye kako mama Monique yo ne mama Monique mwana na ngai akovandi so bando beto ba masolo ba conseil mais pas bando lamba pe bien lisusu danenga danger pona yo kelola mama Monique kelola moni soki mutu ola meleke belé mona yo mo tourner comme quoi les bâches ça matanga dans monde entier na Chine matanga ça na Chine matanga ça na Congo na parle même pas comprendre monde tina na Kenya na Djibouti matanga ça imagine na île Maurice allez la maman Monique vidéo vitesse donc ba déformer na bango lisolo bango ba déformer que j'ai musique na nganda mama Monique maman Monique abokola bandumba te basi na si kota na kati mona ba serre na so balaka yaki basi ya poids oui donc yaki basi ya poids ezalaki te tango yoko beba bambo ba pola matonde ba yende bambo ba pola matonde banani bon mboke komaki dayo ebika nde mboke komaki donc dollar kwanze mati dollar mati elaki na 10 000 kwanze komba mona ba 5 quelque bon ayo bebisa terrain ben tikali kaka on a bangolais ba publier mama Monique ba lobake mama oyo azalaki na place ya bandumba batiango penda bongo vous avez placé pendant na poser aux questions ba se référer que Monique ezalaki place moko bandumba bazalaki mingi yo poso confirmer ngo po bangolais bazo loba lisolo ya mama Monique kasi bango pe angolais bango bandumba te so bango balobi ke ezalaki place ya bandumba bon so muto zo benga place mo ya bandumba donc mo pe ndumba aki ko se retrouver ndeni pour comprendre que ya place ya bandumba baba nyonso tout basi bayaka po masanga etambolaka na mwasi mbongo etambola na mwasi mibali tu mbongo baluka na mukilio yakaka po na basi mama Monique aloba no simba kisite kwa yebi makamba kisite mwana ngatika mama basi wa mama Monique ayebisa yo dès mois passé lumbila tika makamba basi poza makamba basi te d'après hier vraiment
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland Emission à Bino, au Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masolo, il y a Balabala comme Dabanel, Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, na Betel Rabino, Masolango, Nengenini. Et c'est pas ça vraiment. Namboka Oyo, Luanda, Ezan, na Ebembe, Luanda, Ezui problème. Angola, Ezan, Alikama, Tobungisi. Mutu oyo azalaki cher pour Nabiso, mutu oyo azalaki important makasi pour Nabiso tout communauté angolaise, communauté congolaise mobimba. Pour Maman Monique azaka kate pour Nabiso ba congolais. Maman Monique aza pour na Angola mobimba. Tout ça par tous les moyens. To se déplacer na makasi bongo ya boss Jimmy Sumbula ya Basumbula. Donc ceux qui masola balabala et comme lelo na nganda Monique pour na kosala interview pour na kosola na batu eza grâce ya boss Jimmy Sumbula ya Basumbula présent ya bana nyonso ya Viana. Donc soko zaranoga na Viana yeba ke boss Jimmy Sumbula Basumbula aza présent na bino. Donc toza bongo na maître Az, toza bongo na Israël Kaba Kaba, toza kosalara musala ndenge boss Jimmy atindi biso. Micro balabala et go tambola, toza ba expression batu, moi ba témoignage ya bato bazalaki na maman Monique na Luanda. On se retrouve jusqu'après. Vidéo vitesse. Estamos. Lumbila Bonoit, mes condoléances. Merci. Aza maman oyo pour la aza école. Pardon. Aza école à légende. Nani? Maman Monique. Maman Monique, aza icône, aza légende. Ouais ouais. Maman oyo aboya ka moté. Pour la Congo tout ayambe ba tebele. Comprendre? Aza maman oyo et pour la lumbila bolongo leke belé. Sur aza boye. Ke bebi lumbila. Maman oyo. Ouais, lumbila lobi makambo eza qui ville peut répondre pour la grâce de la Monica. Azame oyo na vaille pendant 20 ans. Hein? Na vaille 20 ans. Lumbila fani na maman Monique pendant 20 ans. 20 ans. Toi yebi. Azonga samandef. Azana disons toi de la famille. Avec ex-belle-sœur dans la. Et tant ngolate depuis que ça. Depuis que ça en Angola. En Angola. Donc on a la paix de l'eau dans la vie dans la. Marié séparation, il y a une séparation, mais toujours avec le cœur envers moi. Comprenez? Vous soyez là 2 mois passés. À Longola Musala. Noté. Mabe bato yango tolinga sukoloba mwa makambo susu eleka te toyebi ke maman Monique alongola ko na musala alongola nga alongo pas c'est ma mère oui wana biba kongolo ba bongo mais eza mutu so koli eza yo oza para na ozi ozi 25 ans wana ba para so studio fandati ngabe na mona koli kuma studio na ki Monique aza congolaise te aza bena angolaise muzombo Maman Monique, Aza Muzombo, Aza Congolaise, père de mère. C'est là qui m'a guerre, c'est Angola Kala, qui me dit à quel Congo. Angélie, Abela Angolaise. Comprenez? Mais tu m'as fait un Congolais. Elle boula donc à Messana, un Congolais. À qui va tout boy, tout, Mamoudra Yamanda. L'objet soit le mieux de tout ça, boy. À part un amoureux, à te belé. Parce que poto, parce que je bien pour la maman.
maman na pena na ebité o ba ma Monique isa azate ah do ba dona Monique azate nangola azate moto aloba mabe ya dona Monique azate azate ah lombela en tout cas son nom que vous en paix vous avez peur de molimo na kimia pour nga maunda ke lola ah pour nga pona yo ke lola pourquoi ma Monique ke lola moni soki muto vous le ke belé vous mona je m'ont tourné comme ko ba chez ça matanga na monde entier na Chine matanga ça na Chine matanga ça na Congo na parle même pas comprendre mon tina na Kenya na Djibouti matanga ça imagine na île Maurice wale la maman Monique mutabongo ça ke lola to kudela na Belgique mais moli maman Monique za awa ah moli mona za awa na Angola maman Monique za Angola vraiment kuna kana yi vacances pour hier mais azongité mais moli mona za awa na kati awa au fil da yi awa kuna ya ko pamba moli mona to za awa matanga za Angola maman wana pona ngai mukili ebele azala kisi bana boye nani bata mukili balobeni Monique amta bakisi bata mukili mais ngala vane pendant 20 ans na bata l'électricité na bi 4 quoi de la Monica ah ewembe yo yebi dona oiza masola balabala ewembe tala ka bato baba ne bo me va likolo na ba 6 c'est comprendre basi wana na butu na Mama Monique mama na alaksanga mwana nga osimelo ka monuti nga mboko ya lumbila abona boye mais en soi même so nga lumbila na bo milai mais na bo ete po yo bi so mo na bo milai esimba te mais mo toujours c'est que na beta record Mama Monique aloba no simba kisite kwa yebi makamba kisite mwana nga tika manga basi wa Mama Monique ayebi sayo deux mois passé lumbila tika makamba basi maman tika po za makamba basi te d'après hier maman na tika on ça fait 5 ans ay bongo bien voilà moni pourquoi ils ont na Facebook na surtout tout na awa mercredi na jeudi to kuna mabi merci lumbila na bina souci fort la maman na ngai maman na ngai o na liaka na ye abenga be chesu to lia biloko ezanga na mama mwana nga chesu to lia na me sana ye nga bina sala ka sécurité so show za na Mama Monique abenga nga chesu yem to la tabata yem to tema na porte Mama Monique bina mama sociale ya bana biso bata balabala Mama Monique Mama Monique mama social ya biso bata balabala biso ta balabala ba mete ya balabala to sana yi biso bina ba mete na yi Mama Monique o bato so babengaka Dona Monique Dona Monica et pas na ngai Dona baby azalaki Mama Monique o na vanda na ndako na ye ayamanga na ndako na ye na vanda grâce à Nzambe likolo na Mama Monique yango ngai na koma Dona baby sans Nzambe likolo na Mama Monique mais batebele a de fois balinga pe baye bangate donc ça grâce à Nzambe likolo na Mama Monique donc Mama Monique neti pona ngai Dona baby donc aza nyonso pona ngai bana mibali oyo ba reconnaître que ba vanda ngala yebi ba soto to vanda na bana mibali ebele donc Mama Monique abokola bana basi abokola pe na bana mibali ebele donc soki ba lobela comme on était baza bengra to vanda na bana mibali ebele na kotanga ba papi maluku ba dukuro mazono ba bravo masamba donc to ebele so na tanga kutu na ko lemba donc na ko zo émission mobimba donc soki bazo ko témoigner bolamu na yete c'est que baza bengra. Bon, Dev, na ebité au bisanga na monde bar ni nezala ya ba pasteur. Na monde entier. Batu no so bozo kanga monde entier. Dev, au ko expliquer nga bar ni no basala na monde eza ya ba pasteur. Ba pasteur so ezala. Ezala raté. Donc ezala biso bata balabala comme ba David Wembe, loka biso ba Dona Baby, loka batu no so no zoloba. Et atake ndenga sala bar bomba ka bandumba non. So bika bomba bana basi bandumba, bongo bana mbala bomba ba bana ba PD. Non. Abomba ba PDT abomba mutu tout poza maman sociale donc ba benga e Dona Monica maman sociale Coca-Cola gaz na gaz donc c'est-à-dire aza maman ya tout le monde oya leka te même ba musicien ba pasteur biso bata balabala ba chege ba nani donc c'est que ozalaka na monte
soko ozalaka na monde donc il fallait oleka mpo adona monika aza mama sociale ntango benge mama sociale ayebi socialité ndenge ezalaka nalobi na bato nyonso bozotala ngai masolo ya balabala nous sommes en deuil donc biso nyonso toza na matanga nayebi kenda bato bazouta mosika bazoya donc boya tosangana tolela dona monika ya mama moniki réponse à paix peselanga mbote papa chicho ya mama moniki tobandi na ye na Kasenda tozalaki na bar na Kasenda nganda mama moniki na Kasenda mama moniki na papa elenge ye bakangami o mama moniki papa elenge ye touti na nganda moniki na Kasenda tolongwe nango na Kasenda toye nango na marti moniki vraiment aza mama wana pena aza mama pona biso mama moko malamu mama social Coca-Cola donc toana souci makasi na mitema falaki ezala pena awa na Luanda po tolela ye mais toana choix te akufi musika biso pe toa musika mais tozolela ye ka toujours po aza toujours na kati ya mitema na biso yeah. Donc mama moko donc nganda monika eyebani makasi ato uti Congo okiti na mutuka lelo oza place olala te soko luki kaka nganda moniki eza wapi oye okomi olali ata 2 semaines 1 mois 2 mois ti famille komona na okei donc aza pe na mama moko malamu vraiment aida bato ebele aza motema malamu asala makambo ebele mpona biso lelo toza awa tozolela ye donc toi pe na souci pena toi toujours na titi de matanga oteki nini osombi nini tonton Blaise mes condoléances tonton Blaise merci pareillement monika wanangola kosa modona ko synthétiser lokola icône ya mboka o donc so na bi icône dans sur vous comprendre donc monument donc na ko définir mama moniki na terme wana donc légende ndeto ko molo ba légende monument na côté nini légende en tout et pour tout son abi en tout et pour tout parce qu'elle est le boulevard des stars majorité à Congolais donc des pépés calés à Hervé de Lille vous comprenez donc par la loi mona taboulé donc des pépés calés à Hervé de Lille donc pire bakuba si na Hervé ou comme le pas Kofi pour bango de mama ya sika batasuka bayaki ko clôturer nganda monika eyebani o tozobeta histoire za vrai ngana zaka na balabala ngana zaka na Angola tozomona tina bangolais bazobeta lisolo ya dona monika bangolais bazoloba na ba page officielle na bango ya minene bazopublier mama Monique po baloba ke bar moko oyo ebandaki kobokola bandumba bar oyo ezalaki po omona ndumba il faut ya pa ya mama Monique bangolais mutu baoloba ngo omonyo ndenge ni bon en tout cas wana na oloba ezalo wata musu jalousie et ya jalousie bangolais ezalo jaloux avec mama Monique po ba mibali na bango ne bandai ko ya po soki oya fotanisa tongo po sana basi musupo yo meli na mobali ti 6 heures à dépenser kene mo sa kene ide bale ba vertébré bazala soute bana basi wana donc nanganda mama Monique banani bazalaki ba jara basi ndenge nini ba vertébré ba pitbull donc c'est-à-dire ba femme libre au non ndenge valeur wana pour eleki teke bato basi so banoko ya bayeka no kindumba non baye osepela mibali nde ba ministre ba commandant bazoya au boulevard des stars te pour izana bato musu babeta ba poto oye pe na mbongo na yo melisi pe mutu pa boke pe na mwasi baye na badona na bango okoma fe boye na ndako ya mwasi yango beolala boye pa kolo ndako ye kwa 7 heures bokoluka hotelité hotel yango soki mwasi so alvalade forum hotel yango wana forum alvalade omonte ke non bamama na bangolais mpo mbiala wana otanisa batongo awa yango wana donc ba déformer na bango lisolo bango ba déformer ki jalousie kaka na nganda mama Monique mama Monique abokola bandumba te basi na si kota na kati omona basiere na so balaka yalaki nde basi ya poids donc yalaki basi ya poids ezalaki te tango yo kobeba bambo bapola matonde bayende bambo bapola matonde banani bon mboka ekomaki dayo oyebika nde mboka ekomaki donc dollar kwanza emati dollar emati elaki na 10 000 kwanza ekoma bamona ba 5 quelque bon ayo obebisa terrain ben
etikali kaka yango wana sere na biso mare na biso nga vraiment na témoignage ebele awa parce que na passé presque moi vie nanga 3 awa soki naza leo ta mosu nde naza boye olevaro vraiment natikalaki awa nasali mambo esengi nasala awa baoyo bayebi na mabe na ndosala na malamu tu alai toujours kolimbisa ngai en tout cas ndo monde tovandi awa totandisa ntongo awa en tout cas paix à son âme. Ya papi Maluku, bonne nuit, mes condoléances. Bonne nuit, mon panisa mboka. Témoignage ya liboso ezali ke alaki mama moko amipesaki nkombo ya Coca-Cola gaz na gaz ayebaki mpona nini amipesaki nkombo wana selo ye nanu amipesaki nkombo wana mpo azalaki na bana na bakoko babiso toa neti bakoko na ye biso toa neti bakoko na ye donc tokoleli awa boyebi biso ke tokoleli awa tozali na mama motema malamu mama sociale mama motema malamu mama ya bana ebele lelo nzambe abengi ye yango moni biso pena tozolala libanda mpe tokolala libanda kaka ti mokolo ya suka bakokunda mama na biso tokozala awa pena mpo azali mama moko oyo témoignage na ye bolamu na ye eleki ebele donc bolamu eleki ebele yango tozomonake bafiche eza moto na moto alingi atya affiche na ndenge na ye azali mama moko bande kosolola moto nyonso bien quelque soit osali mabe mepa na ye mabe wana bande komona yango te lelo ndenge mama ke atiki biso toana mawa wana toana susi wana yango tozolela pena mama bato bamema image wana ke bandumba bato bazalaka bayebi yango te bayokaka na mosika bayebaka ye pe te soki okoti na kati omona eloko ya liboso akoma boulevard de star donc ye asala eloko oyo mpona peuple congolais asala eloko moko na ngola ya retrouvage ya bacongolais nyonso bayaka awa bamusicien congolais bayaka awa soki ezalaki placement mpona bandumba kaka mbele bamusicien bayaka te mbele david yo mpe osepela te parce que oza marie osepela koya te eza nganda oyo akanisi ke oyo alobaka eza mpona bandumba eya mpona bandumba te eya boulevard de star soki tokoti na kati tomona bafoto ya bacongolais tie bafoto ya bacongolais nyonso bapapa wemba bapapa na biso ebelebele seki elakisi apasa bandumba te ndumba aza mwasi oyo babali ye nano te aamona mwasi yango babengi ndumba alors soki aye na nganda mo place bazomela masanga moto moko asepeli na ye ake na ye eya problème te ya kolobaki ya place ya bandumba soki tobiki bandumba seke mibali ya ndumba mpe bazali nayebi te natuni yo nano seke mibali ya ndumba mpe baza parce que ya nganda ya retovandi tokutanaka tokutani tovandi tozomela sentiment ya moto ya david oza sentiment na nga te soki moto alingi alinga moto eza sentiment na ye ya sentiment na ngai te mais nkombo ya kozwake basojake place ya ndako ya bandumba nganda ya bandumba te wana mpena na boyo yango eza faux nga nayebi yango na don na monika Coca-Cola gaz na gaz boulevard de star masola balabala tozotambola bakale ya mboka baza awa toza obligé tomeka kosola na bango malgré choix eza te tosaka par tous les moyens tomeka kosola na bakale ya mboka baoyo bazalaki baproche mpenza na mama Monique Kale Patrick Dufana. Bonne nuit, mes condoléances. Bonne nuit, merci mon condoléances à toi aussi parce que le deuil est national hein? Merci. Maman Monique au départ c'est une maman. Deuxièmement, maman Monique, c'est une école en fait. C'est une école. Maman Monique. C'est une école. Au bateau, il faut pas étudier. Na évité de son vivant, muke on a ébagi, c'est na yoka mutumoko et ça soit nana dona. Na évité maman bonté. Ça c'est sur le plan comportemental. Na tikala ko mona te ko non dona ba sona na fille moko boye, to na maman mo. Voilà premier point. Deuxième point. Au moni soy caméra go tala na sima à mon album mo baché. Moi depuis que je suis entré dans l'album moi na comprendre que c'est une histoire et un parcours. Dona a tracé son chemin, a fait son parcours, yango go mon album na sima. Donc c'est une icône, c'est une légende. C'est une maman qui a... C'est une école en fait. C'est toute une école. Auto-école, moto, bano tangaka,
vie na biso mobimba Donna a créé qui lignée au lignée néotikala. Donc Donna de son vivant elle a côtoyé toutes les célébrités du monde, si je peux le dire comme ça. Alors ce n'est pas donné à une femme, c'est plus qu'une femme. Cette dame qui est partie, elle est plus qu'une femme. Par rapport à vécu, par rapport à parcours, par rapport à l'histoire. Je ne parle pas beaucoup, merci. Bonne soirée à toi. Et bon pour Amnaye. Donna vivra et restera dans nos vies, pas dans nos cœurs, dans nos vies. C'est-à-dire, le quotidien, Nabiso, ils sont liés à Nganda Monique. Je ne peux pas arriver à Luanda sans parler de Nganda Monique. Même les Angolais, les autochtones angolais, sont retournés. On a Marthe, place Nini. Première référence, il y a Kala, il y a Lelo, il y a Fitir, il y a Nganda Monique. Voilà pourquoi je dis, Donna restera dans nos vies à jamais. Merci, paix à son âme. Merci. David Wembe, Nandenga Balabala, Todo Tambola. Merci beaucoup David Wembe. Vraiment disparition et mère, maman sociale vraiment et ça li batutu passe nanga mo passe wana pena mère na ngai. Ngai awa na bandia pena mwana muke mande fezala kite banini. Donc et ça li pena trop passe poto solo la mère mingi to ina ba ete kazobela. Et ça net surprise moto kaka ke mère adae et lekeli biso tout mère adae neni to no so na mère kitoko banini. Ok, mère banda bele sali pena pasi po wana pena mère na ngaya nga pena donc mère soki na vie na e na clip à kota na eza ouais na clip donc mère pena soki clip pena na vie na ya kota eza clip na ngaya sosa la pulanganda na vie na e eza ya ngai Mamonika lambi soso voilà sosa la pulanganda donc ye atala penate mwana na ngai yoza mwana na ngai na lingaka yo trop vraiment nazotia yo poids na carrière musicale nonga mona kolamba na okota pe na clip na mère se sacrifier à lambela bisotu à la taper aya pa kota na clip ne après 2 jours nda voyager à Kenara Nord donc na na regret fort wana pena mère na ngai omoni lo wana salanga banini tikala donc na pena touché wa mère na nga pena ba mes condoléances na famille mobimba batutu tozane ka resika zai baka ke trobosa na été quoi mère azaki pena social na mututu ye pena un esprit tende to mona bato msota msusu ayebani asala kombo so pusani pembeni na ye tamso po solisa yo apeso confiance babudu mère na ene mama budu ana te mère na yambaka mutu nyonso so kako ya ta jour a liboso ye kako mama Monique yo ne mama Monique mwana na ngai akovandi so bando beto ba masolo ba conseil mère pa bando lamba pe bien lisusu dandenga danger donc ba souvenir à mère ezebele quoi ba conseil azalaka na biso très bien na surtout na biso qui a participé na clip na ngai on prenait le moment pene kotika la génération en génération ba komona ka mère azawana ba te bele pe obele ba no ye ba ete ebele ba mona ka na clip wana on prenait ça souvenir moi pene makasi tutu po ba boze bele ba koko ba papa ba génération ba leka ba ye ba na mère. Donc tokuta na biso tout les 13 torolala wa les 14 nejo ba okunda e to panza matanga donc bino tubo ya obozaka na palanko jaendo sapu ona wambo o wapi toza boya tosanga na biso tout les la mère ensemble banini to pesa hommage à bien à mère na biso ça la bien soto monani quoi aza pena ke na mbata mangala o asinya pena acha bor na kati ya sidadi na sidadi pena koto ke mutu mwa mangala sinya sali bar sali boîte awawa ezaye po batutu o baye na sima mère azalaka déjà
on prend na pesi bato ebele omoni baboati babare ebele efungwama na sidade ya mer moto apesa bato ebele bagowana wa ifo bazala reconnaissant tous les bato bosala babare baboati awa na sidadi fo boya awa mpona rendre mer hommage po ye moto po mer babundisi ye fort awawa combien de fois babu oui na mboka oyo babundisi mer awawa baya babimisa kotina mer na baécran bajournal ke awawa batekaka babord boye basalaka boye bane mpo bambrie kaka mer mais nzambe abundela ye omoni ke bord oyo eza ti lelo vraiment asalaki déjà eloko apamwa monene mpo bato mosusu oyo baye mpe na nsima baodonda lelo fo bazala reconnaissant mpe na bane. Merci leader. Ouais, na leli yango masolo ya balabala David Elwembe toujours check. Mes condoléances d'abord dans le monde entier, partout tout le monde bat ça. On va présenter bien nos condoléances le quoi idem nanga dona Monica. Biso za bana miketo yoka déjà maman Monique, nganda Monique na Luanda maman Monique. Pona biso pena nde bakundi dona Monica na poto to sepeli met lobaka po bani bazara kuna met to sepeli na biso te. Fallait pena bakunde awa. To rendre ba dernier hommage. So moniti na journal ya Angola bazi batie. Bakomi pena ke mwasi munene ya lokumu ya mboka ya Angola kufi. Po eza na mutu eza référence ya boulevard des stars. Eza na mutu te. O mutu individu kaka. O ayebi ate eza la président de la République na biso ya mboko ayebi awa. Na nganda Monique oui. Ndako président de la République avant comme président eza kala ngamba Monique awa. Bongo eba nganda Monique te. Akoyeba. Mutu nyonso sans exception. Awa eza référence ya bamanzele. Bamanzele. Nganda Monique. Référence ya bamanzele. Donc mutu tout oza mukonzi eza nani ayebiki na nazo bodo mo pe na nzele ya bata mangala bani niveau na Monique. Va mshega inda nu Monique. Ayi tempo di mulier, va mo inda yi. Donc eza référence mo boye et puis eza icône. Ouais. Ala icône na biso pena ke no monument na biso ya mboka oyo so bazwi balobi olingo loba mutu soki congolais o wucho zo lingo luka mutu ayibso na kene okutanga tokutana nganda Monique so bani ko tuna ka partout nganda Monique ezaka pezaka biti ba komemo ba ya komiso a donc nde to perdre eza pasi mais eza nzela biso nyonso taka nzamba prometa biso ke poto mona lola il faut kokufa donc il faut kufa ebongo kende kuna vie mususu eza donc le président ngo destin nzela ba nyonso choix eza te. Donc, toujours les kaka bon, on a la bande de Beyoncé. N'aimez pourquoi on a Beyoncé. Donc, on a peine Beyoncé. On a Bangolais, ba publié Maman Monique, ba lobake Maman Oyo à Zalaki na place ya Bandumba, ba tiango penda bongo. Vous avez pensé pendant poser aux questions. Ba se référer que Monique ezaki place moko Bandumba bazalaki mingi. Yo poso confirmer ngo po bangolais bazo loba lisolo ya Maman Monique. Kasi bango pe angolais bango Bandumba te. Oso bango balobi ke ezaki place Bandumba. Bon so muto zo benga place mo ya Bandumba. Donc yo mo pe Ndumba. Aki ko se retrouver ndeni pour comprendre que ya place Bandumba. Baba nyonso tout basi bayaka. Po masanga etambolaka na mwasi mbongo etambola na mwasi mibali tu mbongo baluka na mukilio ya aka pona basi mubali monta koloba ke na luka mbongo pona famille na famille yango nani asali mbongo mubali 80% asaka te mwasi ka mtaliaka donc bango pende bazana ti bazoloba po bande ko yaba ebike to okuta basi alors mwasi nyonso tu abala te babenga ke Ndumba donc Maria ko ya ko mela masanga te Maria ko ya awa te donc mwasi nyonso tu akoya na bar ke aye ko vanda pas un célibataire ana mutu moko te wa ko tuna eke oke wapi ero donc ene ko tambola na yeso yo soko monyo bengi Ndumba wana yo ndeka mto moni pope ki Ndumba ezala ngo ko finga te na bangala so babengi mutu Ndumba aza mutu abali te nde Ndumba po mutu abali te nde Ndumba siko yo ko benga mutu Ndumba ndeni comme eza enterrement eza jeudi mercredi déjà ma camion c'est comme na ngomba déjà to bana mata po biso penda bata poto ne bana ba programme na bango to lala lelo to la biso penda to banda ko lala ka banda mukolodo na Monica kufa donc ko place ezali to lali boye to kokunda bena jeudi mutu tout place oza ezala na mabord ko banda ka petre angol ti partout nyonso lwanda ngo pe ndenge fungwama boya to lela mama azaki mama oyo ayambaki bato ebele na mboka oyo eza bato musu bazwi la vie awa eza mwana mobali musupa yaki awa kutana na cop awa
abonga lelo bazwa pena vi o eza te ke mutu aloba eza na basi bazwa mabala na nganda Monique eya na bana mibali ayaka cope awa akutani mpe na cope abonga mpe eza référence eza na ngando kaka bapatron ebele oyoka bazala na mboka oyo bango nyonso awa na midi aliaka awa makambo nyonso aliaka awa ezalaki bar restaurant makambo nyonso tu boîte awa to bato bandaki kolia mpe nayebi ke na 12 heures na okende olia mpa mama Monique aye olia bongo so mwa mwasi oye kolia bateki biloko olia oyo okutana na mutu awa asepe na oyo alingi abali lelo koma oloba teke nazwaki vi awa nazwi vi awa te po eza sele nganda ya référence basabu ezalaka sabu ekufi baelenge ye ekufi nganda Monique edemere ti lelo tia okota na sa mabele nganda Monique eya référence ya ngola mobimba lwanda mobimba référence eza nganda Monique bon nazongisi kaka koloba susu ke bacondoléance na biso tu bato wana po tobolela mama Monique biso tokomona te malgré tout tomona na bilili bolela penda bana mibali bana basi basandra molai bamimi like bashushu play bana basi nyonso bablani lokondo donc so na bandi na bando tanga bango baza fila donc baza obligé kote nyonso boza o ngai nafandaka na Allemagne ngai nafandaka boye donc bozwa penda batrain bosomba penda bosenga penda mosala penda oyo bangai nazalaki na tante senga penda bokosaka nde bokosaka soki oza makambo no ozosala kosa penda na mosala nakelela mama Monique bolela ye borendre dernier hommage wana obiso mpe tokokaki kosala toyoka posa mais malgré baposa eza kozanga mbongo te kozanga bavisa te mpo visa eza nango mais so biso baoyo nyonso tokei koto nde ezala bien te donc faut tozala kaka nayebi ke matanga eleka bien baya Laurent Sokoko baya Willy Musheni bapaolo du Santos guerrier vanda mboka nayebi ke mambutu eza nango bien biso tozala tokolela bankale Patrick Difwa na baza donc bato ebele namoni baza awa bavie na ngai Milton Andrada donc bato baza nango mpe epuis dona bebi nayebi kaoya na banyoka dona bebi nde fois confirmé mpena mokolo yango ke nganda Monique yango makambo nango ezalaka nde a mpo badona bebi bazwa mpe vi awa dona bebi mpena mpe bazwa vi awa donc mokolo yango fona mona banyoka mabe bato bakomprendre ke baloba na bango bakoki koloba dona bebi pene donc dona bebi nde aza na mokolo yango fona mone na banyoka dona bebi madamu mpenda awa donc ndenge aza na mokolo yango fona mona penda donc dona bebi ye pena donc ifo alela pena fai na mabele bongo makambo akowangana ye nzela omonaka mokolo yango okomprane jour bakunda ebembe bademonstration osala donc bana bakobima so makambo baloba na journal wana nayebi ke bachef wana baoya mokolo yango mpo babenda bamare mais dona bebi aza wana arepresente ozwa na ovi awa na balabala mama Monique a balabala ngala balabala mama Monique a balabala ngai madona bebi ngai yeyo si kande na salaka interview grâce à nzambe likolo na dona Monique yango naza o naza sido mama ngala kosi te taka sido prêtresse akosi te alobi ya solo balabala nde makambo po mutu ovanda ndako no so bimi na balabala tokende ata na bureau mwazo eloko exact balabala nde pela perda da minha vovozinha, sinto muito mesmo pela perda. Eu conheço ela como uma grande dama e ela tem feito melhores coisas. Pelos outros tem sido coisas piores, mas por mim tem sido melhor porque ela é uma vovozinha. A minha mãe inspirou-se nela, por isso que eu tenho a minha mãe, Dona Baby, que cunda, mamãe Banhoca, quer dizer, e a mãe das nhocas, né? Sendo uma nhoca, dizendo isso, então inspiro-me nela como ela sendo a mãe da minha mãe, minha avó, então tenho chorado muito por ela e sinto muito pela perda dela e dói muito mesmo porque ela tem sido uma mãe influenciadora, mamoite, boss e tudo e tem a ver. Eu sinto muito pela nossa boss, minha querida vovozinha e dói muito. Mas em brevemente nós estaremos contigo, minha avó. Sinto muito pela perda. Nós todas as nhocas choramos por ti. Porque dói tanto porque você tem sido uma grande dama de verdade, não de qualquer nem de se coçar.